Voilà, salut, bonjour, bonsoir la grande famille des MK Mbelou TV officiel. Voilà, moi votre humble servante, Maman MK. Je suis là encore une fois de plus pour vous servir. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez le lien. Ça nous fera énormément du plaisir. Oh my God. Aujourd'hui, on est là avec cette affaire de notre sœur choisie Basiloa. Notre sœur choisie, lelo tozoyoka internet yindi à propos ya mwana na yo ya bota, il y a de cela, je crois 3 ou 4 ans passés. Bison surtout sœur choisie, c'est vraiment une sœur oyo qui bolenge nae akabango penza akabakango penza na Christ. Ndenge baloba ke bano bakoli penza na kibonzambe, bakoli na église, bakoli na permanence. Sœur choisie en fait partie. Donc du coup abunga qui est un certain temps. Et puis, tu as comme mon sœur choisi na moi. Moi, je pensais peut-être qu'il y a Bala qui met. Lelo toyo koyoka oyo ebimi lelo que il y a un pasteur na Belgique oyo aza auteur il y a donc papa ya mwana ya sœur choisie. La famille ezosala pasi ba makambo ya boye yango ba mama mingi bakoma ko se méfier yango ba parents mingi ba mibale belé bakoma ko se méfier na ba pasteur nzambe to ebité ceux qui ezanini oyo ezoleka na monde na biso mais na la biso ndeko na biso ameki un peu ko expliquer bientôt là alobi ako poster photo ya ndeko wana mais moi je pense que l'émission Moko Boesser choisir ça là, je crois pas Papi Mboma, il y a de cela 4 ans ou 3 ans. Elle a parlé de cette histoire. Mais je sais pas pourquoi Eye Lissousuna en plaire Yamakasi Nengeye Boye. Moi personnellement, je me pose mille et une questions. Pourquoi les Cambo déjà l'obéla c'est les cas de jamais les lots Eye Lissoussou. Peut-être Ezali na makamsusu oyo toyeba kite ba eli biso yango Lissoussou sur les réseaux pour to bakisana oyo toyeba ki. Na que la biso ndeko na biso ameka ko expliquer ye aza na ba preuve aza pena na ba preuve alobi bon na oloba makamba lobi te to landa biso surtout quand ensemble to kandeko na biso nini o azoloba na kati ya video na biso oyo to lingi ko landa biso nyonso tout na linga bino mingi bo s'abonner massivement bo commenter vous partagez et ça la biso bien toza awa pona bino bozala awa pona biso merci nzamba pambola bino mais lokunga na kosenga na sœur choisi kaka ba courage bandeko nyonso o baza ko se retrouver na même situation que la sœur choisie en tout cas nzambe ya bondisa mitema nzambe ya fortifier mitema na bino na kombo na Yesu voilà tolanda ndeko na biso abino ko tike pa ndeko nanga mais ndeko nanga pa debisi nga mwana to asali nga mabe mwana batika ke pa nzambe pozo do bitota ma histoire oyo za mokilo ndeti sœur choisie na ki mawa parce que Nathalie papa wana aubo ya pasteur aubo ta sœur choisie te a cause à koko nae mais un grand homme de Dieu. Au moins un grand homme de Dieu na elonga ba sérieux nyo so ba sérieux o ko kita ko kanisela mabete ata ko balobi ba pasteur ngo point faible na bino de la ka impudicité posa ba biso ba ko ma o et reste ces anonymité za criminalité mais ana poto ake azonga ne choisi na koma prototype ko funde ndeni kasi bande ko to batela bana confiance te oh mon pasteur notre pasteur mon pasteur a ici moi non aya ba ke retraite boya na yo boya yo mo mama samelaka mingi pona bana to mwana na yo lakisa bana na yo lo sambo mwana déjà pas soka mwana banzo yeboloba
nga mwana nga nakangisi na prière mokie mokie tobandaka na une année et demie nazwi parti moko au fur et à mesure azokola baparti ti prière koma molai mpe komi une minute prière astefo non une minute ba 30 secondes nabakisaka ndambu pasteur nakomeli yo parce que bato ebele basala yenga bareproche nene ya bato ebele bapona solo soko ozwi likambo ya bato ya kaka nango nano na privé oyolaka yango na réseaux sociaux pasteur nabengi na numero ya affiche na yo moko nazwi yo te nazwi mama moko boyebisi nga eza sale nakomeli yo na Facebook mais baototindelanga numero ya mwana na yo nazo contacter yo tout à l'heure avant naya koposte yo mais komona yo ata naobi moso na bimisi papa wana moni papa wana inongoka ya papa biso akoza ata ba 70 ans ana ba 60 te akoza ba 70 ans to ba 69 70 72 ans pe pe mosala nzambe donc mosala nzambe moko te bino nde bato bosisa biso poso kokende église papa nakomeli yo lokwa nakomeli to na Facebook be botitilanga numero mwana yo naobenga ye nasola na yo nasola na mpona koposte yo kaka mais nasola na lokwa bato beye bareproche nga likambo wana nde baluka no mutu na privé avoya nango na réseaux sociaux po osali choisi wana chance le roi kolika mambo nzambe même après 3 ans à se remettre azongi su mambo nzambe yongo tozoma tu na choisi akenda wapi choisi mazokanda kuna kotuna biso kota pompage te basa nzambe tala omonso atiri bino papa wana nzambe rien à voir. Sentez bien. So tu no papa wana. Oui papa oh bako. Oh moi attends non pas nous manquer respecter. Papa. Non ça nous a les mains. Ne ba non moi na choisir ça na anini. Ponga na ka mobimba. Na 5 ans. Yo do papa obota choisi te. Oza koko na ye. Ah, wana ka koya ki boke prière. Bon, ngenza bo maman choisi ba ko papa ngo o pese ka moi no ba ki osambela. Nzambo otanga likolo. Oye bato oki même pas ko lutter na ye. O ko pese ka moi no ba ki osambela penza. Nini ko papa. C'est très difficile hein. Moi non ko là. On sait la nzambe, on garde virginité na ye, après ça mobali akobala ye, yo pasteur o abusé na ye. Donc si aye ba quitter, c'est comme Melissa qui est loko. De ye pa ye minité akomi na zemi, loko ape ba sambela ka moyen ba longo la zemi ezate ba boti, aboti. Ta posa mba no mikolo, so ba sali bana no bongo. Po yo choisir za koko na o. One église munene na Belgique. On a une conférence à nos limbo salisa. Au salisa on a mingai na nzoto. Le roi ba fidèle, ba za kwa ba la drogue. On est bolando. Te René Balekita te. Mais René Balekita j'aime. Oh. René Balekita, jeune, est-ce que papa n'a pas soit moi na mutie, ana 71 ans. Soit moi na mutie à 71 ans. Osa moi ninga bongo poani.
Siko osali combien de bana oyo abusa na bango? Combien? Na bino oya na malembe investigation nga moko na komeli déjà parce que batebele bepsenga nene ya atalika bongo buka no mtu na privé avoir na la réseaux sociaux ya wana lobby na changer méthode pour nga na mangolo putate na komeli ba to pesa mpe numéro na no amwani no be na mwani no poster na ngabino yibo za no kimia kalelo na kolala te mais no be ngai no yi c'est pasteur yi ku be ba be docteur donc azak docteur en théologie Dodo kamba jeune. Ah, nzambe nanga. Wa mutu na chala bino. Botika bino nyoso. Botika la bongo mutu. Na bien ngamoko. Est-ce que tu l'as mo? Na ba jete non va bien que papa ngo. Abo ta choisi mais choisi aza koko na ye. Aza l'église na Belgique, aza pasteur à Kinshasa te. Aza pasteur à Kinshasa te, aza pas pasteur na biso to yebi na Kinshasa te. Ben docteur eza docteur oyo kanisa te po eza soni ka futa te asa ba pasteur na biso ya Kinshasa te. C'est un grand homme dédié na Belgique. C'est vraiment un grand homme dédié. Mais na landeli yena mwasi ne bana complicité biloko wana na landeli bana même problème na mutu mususu à ce moment on a majara mambo basala choisi ba maman ba papa botika kokanisa ba pasteur baza banzambe te na Belgique bata Belgique so na pesi bino indice mususu bato bakenda ba église boyeba tu es un producteur te. Un producteur te. Na yebite so tala papa ngo non so moni oye batante kaza mambwana. Ya si no ka disi ko ma 17h. On va faire ça séminaire à mon juin na Belgique wana. Webi na koti Facebook na ye, na koti YouTube na ye, na koti l'émission salaka. Non! Quelqu'un reste. Hey! Ba monde bazaku batu mabe vomi ba deniles. Bato ba pesa exemple kwa bango ba ke lola lobby. Bango kutu nde batu mabe makasi préféré deniles. C'est un choisi. Oui, que les Congolais, aussi qu'ils ont des likambo ndamboute. Nabi qu'ils ont likambo et ça la compassi. Mais loko loza mosali na nzambe. Faut dénoncer papa wana.
bato boza so la Facebook a choisi botagele ngai c'est choisi na zonga na 17h ya heure à Kinshasa na ko soana papa moi no siko mais na ko soana ye na ye bisike na dénoncer ye po na nzimite kasada ngora na yo moko soki tata na plus de 70 ans ayoki mawate asana même na minute on ba poser la même histoire mais ça non cessé na poto na bango was que ça mwasi na ye parce que basa nzambe mingi ba complicité na basi na bango omoni bazwa ka so pe version na ne juger pas mais ouais ba tinga manango te ataya dénoncer te no ya la bino boza na bino kimia non ke ka no kwa ba te ba te be na ba ka bon awa eza mambo solo ba reprochanga nene ya kaka nanu na privé na ba kiso la zuli kamba mutu na bando ya na privé après na ina ngona public donc dans 1h30 non c'est la bino photo ya pasteur dans 2h après no ya na live na ko benga yeye pasteur ango pour na komela ye na Facebook na le quoi ba tout tindi na numéro moi nani pour papa na va dans ba 70 ans ba 70 ans to aba to ko o mo na ndisa buzoba te mais la même histoire na moment où on va avant l'histoire à bon ba okundango ba ya masusu muto ba sali histoire à bon na téléphone te ba maman te que ma banzambe tous ba paré be ba za faible encadre moi na ba prière na braza ne elekaka na braza na lobi te comme les tonités comme les bandits na Comment la étonnité? Vous pouvez s'en 2 heures de temps, mais que bien, il y a un soda, il y a un zone de la bino.